yaki ponga bina zoki décision na tika na théâtre. Voilà. Pour carrière nanga. Yaki ba démon ba ndo saka na esprit na mi. To ba bantu ne tinga. Démon. Oui, ne. Nara on a moment bina kuma nanga na dégoût ya théâtre. Kuma na posa na tika nanga musalango. Nde yo sala ke to na koti na bureau Antoma na solina e papa na bezobo. Na tika ba bina ngate. Théâtre za musala mabete. Ya musala malamu. Ofuta ndako. Okochadi. Okosunga batu. Sangisa kanzambi chanzambi liboso. Yo zala sima. Avosa musala na yo. Osambeli. Osali musala na yo. Et puis biblique moi c'est pour bota mona passe. Na bota pena na boti na ngai pe moi na nga pazali d'honneur na organiser sikoyo. Faki na bota nga banda kala. Na zuna arrêta pamba. Na zuna arrêta pamba. Ibali bele ba kosi ngai. Balexeli nga batana nga ya pamba. Fena bota nga banda kala. Ya ko boka na maladie ngai na ndima ngote. Oh comment ça? Nandima ngote po ngai avana koma nazo identité ya obenga mama na Nzambi. Nazalaka pe na baloyenge na ngai ya ba masanga ya ba nini ya ba nkope ya bitumba pe na baninga mususu ya kozwa pe mobali pe ya mutu tali pe mbala mutu na zuye pe mais ke mona nazana idée ya oboki ya mutu maladi nazala na ngote na kanga nzoto te. Nazala nani? Kubana kanga nzoto te onako se te ngai na tikala ko tanda kanga te na yebi ko kepa mbatu bakanga batu te na yebi ko kepa batu basukola batu te. Doza ka lo yengi ka théâtre OK na ngoka bongo kaka na opesa ka lo yengi kaka ndezala ka po na mimona na peti. OK na bana ko mibuma. Mais ya ko bakela muninga neti maladi na ndima ngo te. Pour moi nous allons na théâtre wana to na ba vie privée na biso. Voilà. Viviana na makamu na libanda. Po ni so makamu na ngai libanda na isalinga mabe. Il faut na okana théâtre ke bata théâtre ne baba kinga malade. Nga ndima ngo te. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Merci d'avoir choisi Exemple à Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous regarder sur Exemple à Télévision. C'est votre humble serviteur Dekari Bachia pour le compte de l'émission Salon des Savoirs, Salon des Savoirs, le monsieur qui passe sur Exemple à Télévision. Je vous demanderai une seule chose, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, laissez vos commentaires, vos j'aime, ça nous fera énormément plaisir. Et surtout vos commentaires, vos suggestions, c'est ça, on a besoin de ça parce que 2021, on a besoin de ces remarques, des suggestions, on a besoin ça vraiment qui touche. Je dis un grand merci à l'équipe technique est dirigée par celui qu'on appelle Barézi Baza. Merci pour la confiance, le cours de cette chaîne. Merci aussi à Déo, celui qui est derrière la caméra, celui qui assume le son, image, cadrage, tout. Je dis un grand merci. Un grand merci à ces cadres que nous avons réussi aujourd'hui pour faire cet élément. Je dis un grand merci. Un grand merci aussi à tous nos partenaires fidèles, en commençant par celui qu'on appelle Eric Kabongo, le superviseur, le code de prise 001. Merci aussi à le drum card de l'ISA, M. Chaye Batadila. Il ne laisse jamais. Je dis un grand merci. Un grand merci à Dégâts Matériels, Sierra Rabi, tout à la perle, pour votre attention un peu chez Dekari Bachia. Mesdames et messieurs, quand je dis toujours chez moi, Salon des Savoirs, nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous, pour la toute première fois dans cette émission ou dans ces chaînes, l'artiste au nom de Viviane, maman Viviane. Elle a fait aussi pas mal de parcours. Sur ce, on a choisi notre choix sur elle, en parlant là comme ça sa vie, par rapport aussi à le moment tout autour, il y a Comboné, tout autour de la vraie éclaircissement, parce qu'il y a un Salon des Savoirs tout baraka à vérité. Je demanderai dès aussi d'accord avec moi d'ouvrir la caméra. Il s'agit des moments viennent qui j'ai dit bonjour l'artiste. Bonjour. Kanazali, Viviane Yeyo, malgré mon absence, pour le coup ça là que boy ba artiste azali za à TV. Voilà. Na ba théâtre, na ba émission, le quoi na bungaki, c'est que bono mona ngati.
Donc Nazali Viviane Yeyo, Nazali Bino. Voilà, je dis un grand merci au responsable de cet endroit, la patronne Rite, le responsable de cet espace. Bilaman Rata Banda, son là, qui est chez Rite, on a décidé. Ma Viviane, parle-nous un peu, c'est qui est Viviane dans le monde du théâtre. Ça résumé à Mouké, Viviane dans le théâtre, Wapi, Akumi Wapi, biographie non Mouké, c'est quoi? Ouais, Viviane a bandi théâtre à l'âge de 19 ans. Voilà. Viviane a bandi théâtre dans le groupe. Président nanga moto mo prêtre les viens Zambé les viens Mukere ko ngade danga Dios tana longue pas vienga Dios na ye et pas ya papa sans souci et papa sans souci nde sikoyo nazala patrona na groupe nanga moko Nouvelle Alliance. Voilà, tant que pas vieille sans souci oyaki à l'époque ba mama Chako bazala ki topo oyaki na après ba mama Chako bon on a yaki après mama Chako voilà on a nini wana voilà, c'est une fana na raison pour me connaître belé. Voilà, dis-nous un peu, au côté de groupe à sans souci, pas de découvrir dans groupe à sans souci. Arrivé nous aki ndengeni, au côté banani, comment s'était passé l'ambiance de dans groupe na bido? Bon, ezali au groupe moko bazorana no bato ba uti banda te muto asala de théâtre quelque part ay na groupe wana bazorate ba artiste nyonso o bazaka na kati ya groupe sans souci ba sere na yaka bazali ba artiste o sans souci mo format bango de bazaka ba fruit ya groupe sans souci wana mona ka ba ome na moni ana ba fleur bangu ba mama lomboto bazaka pena ba fruit ya yemoko VSR. Donc on a outra libanda na ye bon ils aura peu facilité hein pour bandi mayo l'intégration d'aller on débute sur le solo ah ils aura facilité ils aura vraiment matata pena pour kuti déjà que batu moko basi ba ça déjà ba combo ba na classe ba flow bango sala combo na kati wana pour bandi mayo ils aura passe tellement Viviane Pelinga msala na ye na meka ko laksa ça va faire na ngai na s'imposer pe tina ndepe kombo na ngape ya gisuko ko yoka na lesusu na kati ya groupe sans souci d'Afrique. Comment on yoka na suma kase na groupe sans souci d'Afrique au Vandikuna au Déméré au équipe plus na kati ba principal. Il y a ba principal mi na kati groupe sans souci. Bon, premièrement ça na ko linga msala. Voilà. Ponga vraiment mbule beta. Moengala. Dans document musalati dans l'ando zalaka présente puis na be fort na ya ko jouer mona ke muto ça les fort azo jouer ça les fort a incarner rôle na ye yango bande ko sala ke ba pisa nga ba rôle o daki mingi o pati bande ko déranger ba misu sauter comme na yo mo vena mo yesika o zupe ba oza ba opportunité ma mingi et dérangeara kaka même si nga na na groupe boye mutu moko azo ba avantage et dérangeara kaka et soit kati et ça la passe mais moi ba pe mitema batu ezate mais nga mona ndo ba ke bito yo et déranger oui po ezake biso za na groupe yo tozo ba rôle mingi te ndeni ka mutaye ka lobi emloba maka tolinga te parce que au vandi na kati groupe sans souci et où ça la kitomoni absence na kati absence vient na kati groupe sans souci qu'est-ce qui a fait que l'on a ce groupe sans souci donc pour tout il n'a pas privilège et belé ba publicité to banor au mona yo ba principal to bamna ko zala qu'est-ce qui a fait que l'on bon nazo wana moi si mamuke eloko elongo le sanga na le groupe Chic Choc Lwenge tant Olivier Nzambe Olivier Mukere Koro azongi mikili et aussi que bien na Janina bien na pour Firenze bon ba bazaki ba konzi bayoki mikili na mona ka muta ko encadrer ngaza ekite ponga mana za na besoin formation ya makasi yo za na accélérer voilà na mona ki muto ya ko encadrer ngaza la te ya ona senga ki n'avait Jani d'assailant un transfert comment pena lettre vie sans souci azora ngai voilà en vs Jani Fay muta la lettre transfert surtout on a commis pe kuna et aussi là que pas sans souci ayo tika biso que son âme repose un peu tant ayo tika biso ne bandeli au monde qui est bien c'est on est la ligne apina na formation na mona kam to ko encadrer malgré vie na ngai pour de chasse azalaka na yewana mais c'est ngai kaka faina quitter na sala propre groupe nangai. Qu'est-ce qui a fait que l'on ça qui vient à chaque fois quand on va leader à groupe balongwe, il peut directement changer de groupe. Et ça bato ba dirigeant wana bazala na odim bazala na makambute oyo lingela ka comment.
Comment la poudre des chasses déjà c'est un grand. Bon, président pour des choses à président, il a appelé sa répétition T, à sa metteur en scène T, à commencer à parce qu'on fait si le président chef a répété dans la Flore. T Flore Azala qui superviseur. OK. Omar Azalaka cordon. Bon chef à répétition. Chef à répétition Serge Azalaka pour qu'on ait varié Serge B Azalaka, Doudou Souper déjà. Aziza Lombo, Aziza Yogan Azalombo, Aziza pas Dirijaka, Aziza Senga, voilà. A Dirijaka, quand vraiment va chef à répétition, moi belé, bando varié. Ce qui est comme époque, oh longa, soyez kabon. Et on a monnaie que non, n'a pas capable na colipé, hein, na colipé, na mécano pe kolukape quoi quoi. Voilà. Na ndé na ngai na bunda nani. Combien de temps déjà na théâtre moi? Na théâtre, ton groupe na. T'es na théâtre na temps social, je sais combien de temps déjà bano bandi carrière là. Na sali 19 ans. 19 ans de carrière. 19 ans. On a bano na 19 ans. Voilà. Na sali 19 ans. 19 ans de carrière. Et l'on peut théâtre apporte leur makasi. Relation koyebana. Relation pena ile ko théâtre apporte na relation makasi. Et ça là ngabe pas si ba relation na na théâtre. Balingaka ba monuka na théâtre. Donc so ba mono na théâtre baza d'accord. So ba mono na théâtre te ozo t'appelle tin. Ba obenga te ba bande no so mona na te ndeni boy na ibite pone sala bongo. Mais là on va la gagner plus na théâtre za relation. Ba mona ba obenga ka so ba mono sur scène. Sur scène te ba mo ba ibate absence pe ko da dia lika musongolo pakala. Voilà tout ça normalement c'est manqué par rapport il y a période au lobby qui fait Gianni à sala ka transfert au côté na kata groupe sans souci d'Afrique. Il y a un moment ba dormir ko le ballon marmo belé concernant ba relation et bien na Gianni fa. C'était dire bio paraît que bozana ba relation intime entre vous deux. C'était vrai ou vous avez ka ba bon pour ngai oyo c'est leki aussi leki donc ba question na yara tourner ba te yara pourquoi t'es pas ba lobby là on peut mingi et pendant la page polémique entourage ndio ba loba mais ndito lo ba subo ba ta page polémique yana ba lo suba zelt ya lo ba mamba bato Gianni c'était responsable ana foyer na azana foyer na ye ana mwasi na ye na ndako labrine na bana na bango est-ce que ba vanda pena boyine si bana pe ba mikolo ba kola ba lingi trop internet ba fala ke papa na biso asala boy ils a passé tu vois ils a passé donc et comme la repère de joyo kayoka maman ah ben oui comme il a trop sur l'émission dans les cabanes de belé tu te disais quoi ton kayoka maman belle na yo ngo menga pe na bakam na ngai te na no mbai na ngai est mbai na ngai ko fana no soka kaka kumba Gianni et ça va bien te hein bablo musu sara ya bo mwana to sto koli boye ko zonga te ah OK c'est là le passé déjà toi tu te connais ba bo mwana na za mama voilà Obi oyoko vendre la groupe sans souci et ça li que pauvre sans souci tikibiso au moins il doit encadrer le soir à zapété à sauter ba poudre de chasse à baba niveau té poudre de chasse à président il y a qui copie sa répétition té il y a qui metteur en scène na to lo bangwati ce que on reproche ba o batika la na nini ba neko ni ta groupe sans souci ba neko reproche ba nani o ba no mona ke ba commission na place au singelo komate bon changement ba chef et là on a permis ça la décadence ya moi bato na ba groupe on a que mutabanda ko améliorer moi mki a kozonga suna zéro pour changement ba chef eleki chef azalaki bo changer bo tie soit diriger ou on a pina na compétence pina te ya diriger autre na savoir na mki na on a leki o ba diriger moi savoir na ngai leki yamwani sala yondo sa bon na moi pina na oza pina on se défouler tout voilà on fait ça le meilleur non parce que mon temps dirigeant encore ma place au Sénégal mais est-ce que ba reproche baneko ko ça ba lettre na niveau ya bureau artistique que c'est moi qui ta la peut-être moi conseil ezala non conseil ya ba sage ya ba biaka te muto aza sage au sala honte oui to na ba tozana ba président ba chef ba groupe acte muso sala oebite muto ya recevoir on a kerni na mutema nini akobe bisolo pe relation na muninga bon na komi lettre na ke na kotisi akobenga pe tala kutu Viviane na ko koma lettre tala lobi kuti oza boza
akomemela ngo pe na esprit na ye. Esprit na ye, voilà. Muto yo recevoir ngo oyi nanga pe vine mobimba. Mais yo pour nos choix malamu ya ko se retirer. Ya ko se retirer na sala pe musalati. Ebongata na moi 1 2 3 4 malembe na mata, maele pe fungwama na okoma pe mutu na vie. Okoma pe mutu na vie. Tant yo mo na choix malamu ya ko se retirer, et au mona groupe sans souci na musego, mona révolution ezali to pe ba koma na ko kita to ba mata. Bon, bakiti, pourquoi bakiti? Mon niveau tant akufaki atikaki groupe. Na ba tête moko boy bateka awe. Obiso to bundi bitumba to na groupe wana. Malgré fa ki to liaka libaya to bino kombo vie ekufa te groupe ezali. Mais au mona ke bilonge bat baye baki. To ba Omar Bakenda. Siko bato baye sima wana. Pour ba pesa les meilleurs esenga ezwa temps. Tango esenga ezwa temps wana odimati ekita. Donc groupe enza eza yo kita. Ndenga bien, ndenga mabe. Groupe eza yo kita. Mais est-ce que peut aujourd'hui peut nous demander groupe eza yo activité? Nena mon groupe eza yo kita boy. Ndé une femme chaque binanga so c'est combien dans groupe sans souci na kenda ko jouer. So yo la groupe sans souci na antenne A. Au milieu de la paix un jour na rozo on a joué na ba on pas zo sabona. Pourquoi pas wana ndako nanga? Président pour de chasse c'est mon vieux. On a kenda ndako mina ko kesiko na fandi na meli na lile na zone transport na zongi. C'est mon vieux. Pour le la TV, tu peux avoir vrai penza. Il y a vrai. On a azaki vieux moko, vieux pour des choses azaki vieux moko. On a sans souci azali, on sabino ba bien. On a changé dans la station ma campagne. Viens à te OK lelo nana pour mandak baxilo garantie. Nana posa na futa ndak fin du mois. On peut son bon futa ndak fin du mois. Donc ça qui vient au so yepi besoin qui peut transport au son ndako même sans souci wanda obengaye mais poudre panza batu biso koto to kangami koto panza batu eleki jambon fait ça on va transport mais j'avais na bon na poche na au sens ça PC ta misa PC ba transport au moins reconnaissance wana na ko beba na été pour na le groupe sans souci jamais famille tikali na ko kebe na ndako na lali na zupeta valise na ngala mimi kuna na lali pe kuna wana olo bango boye nga zaka na hypocrite na zaka hypocrite bato bazaka na nga bayebi ke wana za vie na nga to sola ka bien to rabia linga kutu ko beba na été jamais on va beba jamais le lotong yo pe le mosali groupe comme groupe déjà ni Nouvelle Alliance de Viviane Abiel. Nouvelle Alliance de Viviane Abiel. Dis-nous un peu. Au moins la charge en commun. Ne pas diriger yo, n'endonge mo comment diriger. Bah, différence en gros c'est sur lequel. Mais c'est pas facile hein. Voilà. Il y a facilité. Déjà groupe n'a déjà 3 ans en octobre awa et ça 4 ans. Ils a facilité ko diriger surtout ko sangisa bato bozana bango même esprit. Voilà. Il y a déjà pas si pour bandoki baroya. Bato bazoya pour na ko mvuter ba pour na ko loka basali, ba pour na ko luka ma problème basali, ba pour ba lingana maman présidente basali, ba pour ba linga bango na groupe basali donc ils a facilité pour na ko gérer bato na surtout wana. Ils a facilité, ils a que nazo lité malembe malgré ba départ yaka. Ba départ pene sala ya makasi pe moi pena moi groupe ba kei mais tellement groupe ezaka nga makambu no persévérer kaka idée au ça la groupe outa que par rapport à départ ba chef et belé ba changer ba chef de ba différents groupes outa to probité cette fois-ci na me copé ça un groupe na ko ça me comme ça groupe to et yaki ka ba no et alors banda kala bon ko ça la groupe et yaki ponga bina zoki décision na tika na théâtre voilà pour carrière nanga yaki ba démon ba ndo sara na esprit na mi to ba bantu netinga démon oui netinga bon na ko beta masolo mususu a teza TV ezaki o mona ke bon nga so mambo c'est l'équipe bino bonaka ba ko tsa musapina ngwa sanda ka folo ba ko passa exemple tika na théâtre na tika théâtre tant na ke na l'équipe ba contrôle na biso na bi maponga na mona bolia bono Omer tona kenda ipendanga na bia musala ngo na otika na ngango na kuma après avoir collé ka na mi wana kutu de ngakuna leka na délivrance eza bon na ko benga ngo délivrance po na yo zo ba thème na Nouvelle Alliance zo ba thème na Nouvelle Alliance na bando sanga na nzoto na makila na Nouvelle Alliance na benga ngo ka ba thème
Nera on a maman bina kuma na dégoût ya théâtre. Kuma na posa na chika na musalango. Nde yo sala ke tona koti na bureau Antoma na solina e papa na bezobo na tika ba bina ngate. Théâtre za musala mabete. Ya musala malamu o futa ndako o chadi o sunga batu. Sangisa kanzambi chanzambi liboso yo zala sima. Avosa musala na yo osambeli osali musala na yo. Zomona yango tona yo vandanga siko na komotala groupe nini na kokende kokota voilà groupe nini na kokende kokota ti esprit mesinga kaka ko sa pe groupe na yo voilà mais avant na sala ngona kinena kolika contrôle na molimo na tuna non ne mukili nanga na tuna nzambe soki côté consultation prophétique na tuna seigneur soki vraiment na koki ko sala voilà ndenge epema kisiko na basali na yeke na sala nzeleza polele baso molimo eboyaki pe na ngana sala ti na sala nzeleza polele mais yo tina nga pena bandi pe groupe na ndenge nazo évoluer na ngambo voilà ndio lozo évoluer bien lobi ke soki molimo lobaki etinda ki ote onga sala pe donc to ba Vivienne ya oya kalaza ki avant ya Yesu na oya comme des Vivienne différentes voilà. Ok. Des visions différentes. Voilà, nouvelle alliance en les déjà un groupe. Ils ont les wapi, babou. Bon, on a bandé collègues na CBS. On a collègues na CBS, na minute on a les canaux na Ismaël TV. Na CBS na Stopaki po na Ochobota. Voilà. Pour toi j'étais Wana. Na Ochobota ta on a joie Zemi. Esengaki na fanda na lemba ki pe. Voilà. Yango mo na esaki na CBS na Stopé nano. So na bunde na boti boye na ozongela na ngai CBS okipe so na biso TV donc kwa takimo ba chaîne eza mo na visibilité quoi voilà lelo vient na salle de théâtre mais ba te belé ba comprendre raté so c'est lelo so ko za clair na biso ba expliquer so ba question ba poser pas mal ça moi na déclarer tout là na no maman qui vient expliquer biso ba relation ni no bo za la na ngona sérum Serum Samba aza partenaire na ngai. Voilà. Aza président ngapi na groupe na ya BJ mais na nouvelle alliance aza partenaire. On a senga ko seko mingi pa na ye po akomela nga scénario. Voilà. A monter la nga puis soki puis s'agit ko filmer a filmaka. Aza partenaire. Partenaire, c'est partenaire dans le plan artistique. Ah bah oui hein. Bah monsieur ne toka ba les à côté za soute ba les à côté ba les à quatre c'est ça dans côté. Les à côté net nini par exemple. Les toka ba bio pas privilège et bela on a sa nouvelle alliance on dirait yende on dirait ma vie après ma vienne y a sa deuxième position. Pour la première position t'es que sa deuxième position. Oh bah tu veux déjà première position. Bosco ba on va le barrage à la deuxième. On va première position. Moi mutu mso ko zala azaboy. Aza quoi éclairage. Donc on va quoi projecteur. Binosco bozana pour en été. Est-ce que projecteur à groupe? À quoi ça fait projecteur à groupe? Allez visionnaire mes projecteurs à groupe. Donc na pesi exemple on a par rapport à débat to barafu mutaza la na sima le quoi ngana vient na liboso na ko zapela mutu msusu apuye ki ngai na sa groupe. Et là mutu msusu apuye ki ngai na ko malelo président. A ko zapela liboso na ngazo guider ngai ke sala boke na ngombo mat basala groupe liboso. Balibara sima poani. Na théâtre to mona makam to boka makam bon moi makam et quand déjà baba que vous avez relation Maurice na yo quand on était ngai non na yo ke belé na yo ka belé vous avez vrai tout à fait tellement bon ngai na ko vie privée na ngane sika na ucho bota ne na yepsa batu ke na ucho bota mais kena ke lobana ke kulbana TV ke na minute na mobile boy na minute na vivre na mutu boy et bon on va na posa na tu vas pour ça information si artiste là-bas. Bon, information il y a théâtre ko le kanongo mais neti ya ba vie na ngamo ba kati na ngamo bon ba na tina ngo te ba to ba ta biso bazaka mayele ba téléspectateurs na surtout ba abonné na yo. Bazaka mayele makasi ba na posa makambo te. O vena ba na ngona posa na ngo te. Félicitations déjà maman Viviane en tout cas pour sa naissance na moi na jolie fille encore comme on est déjà. Liliana. Ce que vous dites, papi, ma fille a été aimée, vous avez dit, ma balle est zoé à Kati. C'est dit à quoi? Ma balle est yaté. Ma balle est yaté, mais vous avez aimé. Fleur bangwa bota. Li balle ya. Balle na dadi fundo.
na lisusu baproche na ngai bate ebele onga nayebi na théâtre baba mama kalunga kuta abota aza na bana na ye me auti obala liloba lobaka ya bato Maman vient à bout de la poto, tu n'as pas Kinshasa. Bon, on les a vie privée dans Ngaï. Voilà. Dans l'essentiel, que maman vient à auto bota. On a musu on était na on bangote. C'est bon, bah peut-être comme moi na mais bah comme papa ti. Bomba poani. Bomba papa. Ya mi bana bana bango na eza mbala mutu aza mobali. Oh, eza mobala mutu aza mobali. Nesinga mbali na ngape. Mutu msupa ko zwa epe aza mobali. Na boti na mninga na moi c'était pour na bakina boti na lesbienne to na boti na PDT na boti na mobali boti na PD oh mobali normal na boti na mobali za mobali normal na boti na mobali l'essentiel bandeko bola na ngai ba fan na ngai vient na uto bota na boti mona kitoko Liliana voilà Liliana porte ma bénédiction et belé ça se voit on a goût oui, avant moi, non. Bon. Koza na zemi, eza koza likolo. Voilà. Oui, bien on na okita tote nzambe na okita tote. C'était facile l'accouchement. Comment tu as mukolo boye? Ya pasiti. Ya pasiti, jamais na. Jamais auto. Au fima ba virage à ménopause. Quand tu as mukolo eza pasi. Donc ba douleur on a no mona na vite, on a yokate. Au monde oyo quand on s'y coule mais ça peut biblique et puis biblique moi c'est quoi bota au monde a passe na bota pena na boti na ngai pe moi na nga pazali donor réaliser sikoyo faki na bota nga bandakala na reta pamba mibali bele bakosi kosi ngai balexeli nga batana ngai ya pamba Fena bote na banda kala eko na kometa na 8. Oh. 8. Tika. Donc on va accélérer le moko. Moko do tamoriati. Voilà, vous comprenez que avoir quand on a bébé ça vraiment lingi, la bénédiction ma classe vraiment. La bénédiction, na c'est na ba bote na ba. Au lieu de montrer capitaux big mbala pour baniba les bébés l'excellent tam pamba. Na mais c'est un bagage moi bina émission moi bina nga déclarer nga za chance mbala pototé. Est-ce que ça fait histoire ya vient? Mieux la poto. Oui, nga na su bende mingi ba escroc ya poto. Oh. Batebele ba mona ngo mabe na lobela seno Viviane. Nga na fingi mibali ya pototé ba responsable bele ba na poto o ba zo soin ya basi na bango. Ozo mo mibali ya vrai ya solo o mu conscience c'est ça. Nga so na lobi ke Viviane akuta ina mibali ya akuta kana ba escroc ya poto. Na fingi bato. Na fingi na bato te. Nga pe na l'écran na TVT pour na finga bato non. Na lobaka selon ngai na kuta pe naza bato na bibana wana poto ti. Nde na loba biba oyo kanga ba na be émission. Voilà. Na loba vérité. Na kuta ni place na ba escroc ya poto. Poso na kuta na pena na ba ve. Po mona ana ndeko na ngana ya mwasi na ndako na ye. Aza congolaise, aza pe makila mona ngai pono. Mais azo yo linganga azo kosanga ke na mwasi te to na ta divorce. Ok bana on attend divorce. Mais dans la rabona na processus de divorce. Processus de divorce. On a divorce. To kamona ba chambre. Ya vendre la cabane. Vendre la cabane, babilo ebele lokuta poni aya kaka a découvrir Viviane ngo. Pasi manzila kindi. Voilà. Eza kozala mutema mabi. Muso mona kaza kana mwana. Obenge mona video la soka mwana. Mwana nga yeyo. La muso mona mama na bima kene musala. Ya zanika publicitaire. Yazo akoso azaka ye moko ke moi ça sala rapona ye. Nakuta na besiko ya poto. Donc je crois que baza ebelé selon ma vie na carrière na carrière. Bon na carrière na nga escroc poto ba ebelé ba escroc. Voilà. Surtout comme le théâtre on a pas qui théâtre et apporte ba relation ba relation apporte ba bien matériel to ba physique pesali na théâtre na 19 ans de carrière au sali déjà. Bon ba so ba bien matériel to tanga ngote pona ko. Mais ezali. Bon na ko lo ba na sombelo ko boy. Et ko kufa na ko beta pe lisolo te. Voilà. Et babilo ke bele pe na somba kufa na ngom sutu na mona uti na beta lisolo te. Ba mambe bele pe na sala musomoni ke évoluer na ngom supe zana na aku musupe sala boye na beta maso na ngote.
Voilà. Comment qu'on soit dans la souka, déjà depuis un peu ma solo théâtre, parle un peu théâtre ou bonheur ça na CD c'est rabanzonzing. Na théâtre comme na YouTube au monde en une évolution tout peu des avantages et quota. Bon nga naza artiste ya CDT. Nga ya cassette. Moi pe ba cassette na miki wana ba koti na kati to ba cassette wa minene wana ba otala. Voilà. Par rapport au temps biso bata c'est ya ba cassette après bata ba CD ba yo ya après bata YouTube ba yo ya. Théâtre ngo changer nango. Changer nango vie pende makambo peza ko évoluer selon nga na mona makambo déjà ko évoluer. Depuis théâtre comment nango. Voilà. Bosso Arabes na cassette le autre comme na YouTube. Les bosso ba producteurs ba bandai ko ya mona pour na vacances moko mona na 3 4 producteurs ba e bosali musala bo tourner pe au mona kena kangisi mbonga 5 producteurs. Mais vie pe bango ba mona kuna so pe ba buka ba cassette so pe ba nini terre kota ba bloquer belé donc pour futa soublier na ya pour a tourner ba théâtre comme passe et on mona ba tibelé biso mo to comme ba producteur ba groupe na biso na zo mi produit nga moko na bengi mo fourre au moulin na bengi ndeko yo to tourner na koti na nini na ngai to tourner na koti na nini na ngai ozo mona wana siko biso mo to ba producteur donc changement kota ils a soudé ezala kalati to ko bimisa mingi na place to liaka mingi voilà dépasse comment ébélé comment ébélé en plus baby na été attrapé mon tiens mabe comme ébélé ko boka na maladie beaucoup kubita na mosinjo c'est dit à quoi qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde de la théâtre bon mosinjo eza ba mibali de bino boyaka pa biso nde boko sa biso de bolukila biso ba problème oko imaginer mbala zaka ya Viviane il s'en na fandi boyelo ko esangisanga na mobali wana eza téléphone voilà allô vous allez bien tout le monde en a été donc il y a un des autres permettre bango susu ko linga susu par exemple tendresse akobenga tendresse et l'autre peut sans bango za téléphone sans souci coupe sans souci tendresse mbuyamba et l'autre sans bango za téléphone ba so la kuna toye bana pété zomona so siko le lombala ngwaye ba moni na Viviane ba to ba yeba ka ina tendresse ba loba nini Viviane alingi mobala nani ya tendresse ba to ba yeba ka ina ngai yo ba yoka lisolo tomba ba moni na tendresse ba loba nini Viviane alingi mobali ya tendresse et comme ko ba betani mosinzo ba fia théâtre azarabi OK mobali wana nda yakanda sa biso mabi voilà ya ko boka na maladie ngai nandima ngote comment ça nandima ngote po ngai avant comme nazo identité ya obenga mama na Nzambi nazalaka pe na baloyenge na ngai ya ba masanga ya ba nini ya ba nkope ya bitumba pe na baninga mususu ya kozwa pe mobali pe ya mutu tali pe mbala mutu na zuye pe mais que mona nazana idée ya obokila mutu maladi nazala na mutu magana na wana kanga nzoto te nazala nani wana kanga nzoto te wana ko se te ngai na tikala ko tandaka nganga te na yebi ko kepa mbatu bakanga batu te na yebi ko kepa batu basukola batu te le saka lo yengi ka théâtre OK na ngoka bongo kaka na opesa ka lo yengi kaka ndezala ka po na mimona na peti OK na bana ko mibuma na kota ba biloko na te mais ya ko bokila muninga neti maladi na ndima ngo te pour moi nous allons na théâtre wana to na ba vie privée na biso voilà Viviane na makam na libanda po ni so makam na ngai libanda na isalinga mabe ifuna ina okana théâtre ke bata théâtre ne babaki nga maladi nga ndima ngo te ngamba na fanda kana na saka banalise na nga na saka banalise na ngai na saka banalise pe na talaka na monaka eza milieu o nga na umel nango voilà le bon muto le bakela théâtre avec la maladie asa muto ayele lo seke yende muto bakela bat maladie po biso to umel na msala oyo na tikeli koyoka mama maladie te babakeli mutu basali boete malgré zaka ki ko e pa na groupe moko boye basalo pe ko babi ko za rôle te o lekate o sala boete mais na tikala koyoka sa esprit ba okembi so esprit na tikala koyoka mama maladie te mais comme siko yo muta za maladie ne libande ko bata théâtre ngandi mana biloko wana te batika bat biso bata théâtre to vanda kimia to sambila nde mingi to za rande mingi na vie de prière tant to samsa na biso to tika kuto kisi te to senga la sagesse pe intelligence ta ya kokoma et pas Nzambi so sambeli na yo ata babike kisa ngo eza so babwa kila so ndeni soit disant de bango balobaka ezote
Quand on a vendu Viviane Boy, yo qui aussi na yo sonde no coach mais si ma rappelle sonde tu oyebi likambu. Bon. Voilà, so oyebi likambu to pe obina bola muninga to pe obina mbala abatu. Bon eta bon, on appelle contaka, et si musu pe simbaka, ezana batu mususu bango nde ba kotaka, ba sala batu mati ndako nganga po o sa succès. Pour na sa succès. Yeba ngo fungo de la porte, maladi nyonso ko uta soki wapi. Il part et d'autres. Et kozwa yo kaka po anino so côté dans ma colonna yo na ba lien ya batuana. Na sa succès. Batelanga na makambo yo, monilanga nanu na sa succès. Na sala boy bon ba peso sukola sala bo fungo de la porte. Tant fungo li porte wana, yeba ngo ata ba bwakila kimutu ata ya nzela oniata. Ata ya nzela oniata po ani po mo za porte d'entrée. Batika bandi ko théâtre tout ça musana biso na ndenga kimia. Tout sambela kaka. Bo sambela. Tout sambela. Donc comme ça 2021 ka photo sambela. Tout sambela. Sambela mingi. Tout sam na biso moni comme na 2021 boy. Muto ya ko ba ke ngai na osambela te azando kino ya vina emoko. Ndeka mukile kede. To mona ba maladi to kan to mona te. Lemso na masolo to yoka. To yo mona maladi. To mona ba ba okufa. Faut bangati. To kende wapi. Ba confiner. Ba reconfiner. Bo fana ndako bo bimate. Bo sa bo boete. Malade ye. 21 boko ndako. Bo ba ka somo te. Ngane moni mukindeza boy. Na kuma obanga na kuma yoka somo. Na kuma yoka somo. Yango na pose de expérience à VIP déjà et permettre au PC éducation na bana o bazoya déjà. Faut sambila kaka. Faut sambela neti succès. So ke na opa nzambi okozwa kutu succès eleki ba succès nyonso mbongo okozwa kutu eleki donc nyonso oluka pa nzambi okozwa ngo ya ebele kutu ya makasi par rapport ya ba biloko mosusu to mona bato basimba oboino. Pardon, Badi. Là, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Parce que quand on a 20 ans, on a été bébé. Il faut s'occuper de bébé. Parlons un peu de confiné, réconfiné, 21 tout côté. Et puis, déjà, idée en pièce théâtrale, comme un film, par rapport au moment où on est au Kendele ou comment. Bon, nga pena politique te pour ça na ki na bongo seri na côté na comme ta politique te osama scénario par rapport au confinement par rapport à ndenge ce qui même si politique mais politique c'est intéressant parce que ça congolais oui bango de ba intéressé ngai mais nga siko na ko kota te yebisa ngai na sali scénario moko vi ma ndenge leka ya mboka confinement mkamate pe te biso kota na makambo wana te voilà. Voilà, il y a Kaïsala. Voilà votre dernier message par rapport à votre passage aujourd'hui dans cet exemple de télévision. Tu n'aurais pas retenir ni. Na CP na émission yo. En tout cas, na linga boy. Moi ba question ya kitoko penza. Voilà, merci beaucoup. Na linga boy vraiment en tout cas na CP na émission. Ça linga bien. Mais ils allent bala suka te. Na bi ke nga peta on a dans démarrer makam nanga. Fuboya pe na répétition boye botali na tournage boye botali ndenge évolution. Au pays de programme à répétition ils a wapi. Non na bandi ko répéter. OK. Non on doit répéter. Tant on va na répéter. Na les kapeka na émission na obenga bino no benga ba chaîne belé ke na bandi ba répétition pour nous appeler na besoin ya ba moi recrutement ba ya moi ba partenaire ba ya. Donc na CP vraiment émission za kitoko. Merci beaucoup. Na osenga kana ba s'abonner. Ba s'abonner, s'abonner et ça la nango facile. Dès kaka ota la bus na bité position ya téléphone to position ya machine zo sale là au mona kana kwa moko ba komi s'abonner na rouge donc soko finika wana ba moko ekoti si opose ba numéro ya sika ko s'abonner za nango ya ofele ko s'abonner za nango ya ofele donc na PCP merci na ba fanatique nyonso tout na muto nyonso apesi à 8 ans na à disposer pena temps ya kolanda Viviane bandeli kino suka tona bisoka bato côté moi libaku ebeti le quoi likolo pe beta ka monoko pe beta mo pe ka libaku donc bolimbisa tozaka bato tozaka bato na za pe na besoin ba remarque c'est gérant surtout yango wana vraiment que vient tozaka posa boyer améliorer boyer ma vie dans la colonie déjà naza Mumbunda wana côté Mumbunda na Bandundu na Idiofa biso émission to par semaine suka to benga ngo pensée du jour to pe au moi une phrase mon nom rambo na bino to moi verbe moi le moi nombo nous après traduire en lingala
Na Kimbunda, on t'aime Nantielol. On t'aime Nantielol. Ingelo motema. Nazoka posa na ganga. On t'aime Nantielol. Motema etinanga na ganga. Donc on a besoin d'un beau gâté. Et ça c'est quand tu vas ganga. Moi thème posa na ganga, on thème Nantielol. Donc voilà. Ezala mnoka mboka surtout bengi skonga linga mingi question zoom ezala kwa ngai kauka bamunda bayebi to changwa bicarbonate lemba na mwa poulet wana plat préféré na ngai voilà ngai kauka ngai pende kauka makasi yango po lemba fu mwa ya moto wana congélateur te to kausa ngona moi ngai comme poussière te bon ndenge basalela yango vome utaka mboka batiango na babiloko bakaingai kauki do apolamba ngo fo tiango bicarbonate na mwa viande elemba wana plat préféré na ngai voilà Otelol Otem Nantielol voilà pour ça qu'on gagne la gagne avec monsieur Sili pour ça la gagne avec monsieur zo continuer pour ça la gagne avec monsieur zo qui pour ça la gagne voilà ba dédicace pour la journée pour la lelo ba dédicace zate na opesa kaka merci na ba fan nyonso tout na suna ba tuté na suna ba tuté bon so ba moni yo na nisi na les émissions boye na za ya bango so ba mono te obugo na se na comprendre pe loko na tata na vie normal so ba mono les ça émission on a ba benga so ba émission te oh akenda personne ngapi bo benga ngapi beaucoup donc mon père spirituel apôtre Bolia Bonwa Omer voilà maman Lili Bolia Luzayambo ba gros bisous na bandeko nyonso ya nouvelle alliance bandeko nyonso nouvelle alliance ya église ya théâtre ya église ya Paris ya Londres ya Suède ya nini tout nyonso tout ndeko na bino moi ba soutien ezala nga bien si vous soutenez ngai kozala vraiment bien pour na posa na zongela na moi pièce moko théâtre moi code moi nini ça la bien artiste na biso zongela tourner mon numéro peut base on peut déjà numéro nanga ezali plus 243 89 81 10 431 89 81 10 431 wana kotia contact nanga WhatsApp peso comme opérationnel kalaté pour na stopper ki ba Facebook ba WhatsApp tout na bota na bébé Lili pourquoi bébé Lili déjà ça bébé là nya saison à la kitoko ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était la Décarré Bachia pour le compte de l'émission Salon des Savoirs. On a reçu pour vous l'artiste Viviane. Elle a été des passages chez nous a expliqué dit absence de la télévision qui dit accouchement a trouvé sa naissance un joli bébé, une jolie bébé plutôt j'allais dire. Donc félicitations à maman Viviane encore de plus bon à kitoko tout le monde tout ce pays. Je dis un grand merci à Deo qui est celui qui était derrière la caméra. Des Barési Baza pour la confiance. Pourquoi c'est mon partenaire privé personnel. Le code Eric Kabongo, KBG des prisons. Le Dream Card de l'ISA. Monsieur Chaya Batadi, la Boverdo Bokete Izina Babombo. Merci à toi. D'ici là, portez-vous bien. Et bon, ce programme sous antenne de Exemple à la télévision. Au revoir. Bye. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.